Moni bino moko moni pesa te nazali kotokisa yango po ete mulono na melaki nasalaki atokisaki biloko amba lokotaka yango atiaki ma te mai ya malili te bino moko bozomona ndenge ezotoka 100 degrés Celsius oyo bafundela be 100 degrés Celsius ozomona bino moko ezali sakombi mibale na verre nazali kotia na nyonso te atuzo badinga sukali susu mingi te nazali kocha katikati ce qui fait que na bomoni nda ezali na simbi na katikati awa nazongeli sikoyo marakuja na ngai bino moko bomoni marakuja na ngai yango akei kozwa jus na nga yache yango mpona kotamize yango Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo. Mbote bandeko balandi ya Congo Tek lokola momesano na pesi bino susu mbote ya esengo na lolenge bomesana kolanda site na bino Congo Tek awa ezali émission na bino ya cuisine africain lelo toyambi mama na biso José Kabemba mama José yeli biso na elubu ya sika mama José memeli biso lelo akosalela biso jus de tangawisi yango na kati ya jus na bino moko bokolanda tokende longo na bino potolanda mama José lolenge nini akosalela biso jus de tangawisi pe jus wana esalaka nini pona santé na biso. Na bongiseli bino jus na kosala bino jus pona kosokola mwa michopo mwa libumu oyo babengi na français na français jus fait maison to oyo to basalaka na ndako. Alors bomoni nazali na tangawisi na ngai nazali na anana tozali na marakuja nake na rotia mai na moto po etoka 1600 ml la quantité ya tangawisi na 1600 na chezu na moto na kofinika pona mai na ngai etoka vala cha biloko na ngai nyonso tangawisi na ngai ezali deja ya koinaniki yango nake na kosokola pa marakuja na ngai anana na ngai nazo sokola yango pona kolongola salite parce que na kosala musala na poso na misuni nyonso mibale abuso bobo kaka na kena kokata motu ya nana na ngai kokata ba tranche na ngai ya mike po efacilite etoka noki pe ebele ilemba finiki tangawisi na ngai po etoka nzela moko na alanga na kati ya tangawisi na kubalisa mungu na kati po etoka na yango ilongo sikawa nazali kokendele na yebisaki bino tosalelaka mpe baposo tobwakaka te il faut kosokola yango malamu mpona koboya baze kata mike bon akei kobakisa baposo na ngai na nzungu na ngai to bomoni deja elingi yebana kotoka apaka zwa na yo omoni te tala mingi te tokomela jus na biso na finiki ko nake kobongisa marakuja na ngai po soki ekiti abanda
kosangisa marakuja na kotokisa te parce que tobengi yango fruit de passion ezalaka na solo kitoko aya nango ebele te yango wana yango natokisaka yango te po epesa mpimbo ya makasi na jus na ngai nazali kobomba yango na kolongolaka na kokata na kolonga kaka bambuma oyo eza na kati wana non na récupérer ba jus ya maracuja aba grain nango ala nazo na keko na kofinika yango pona nazela nini tangawisi na ngai etoka kuna na moto ake sikoyo na keko tala moni bino moko bomoni pesa ke nazali kotokisa yango po ete muono na melaki nasalaki atokisaki biloko amba lokotaka yango atiaki ma te maya maliti te bino moko bozomona ndenge ezotoka 100 degrés Celsius oyo bafondela be 100 degrés Celsius ozomona bino moko zali kotoka mpona esala libumu pasi te anana mpe elemba nafinika yango sikoyo naluka lutu mpona nafinda so anana mpona tamiza yango comme ça dofiltre yango bien bien sikoyo nakei kotala jus na ngai tangawisi na ngai na moto soki natala soki anana elembi mpona tamize na na filtre yango mpona to ekoma mpona tomela anana na ngai eza nano ma makasi fe toka nano po yango nde fe elemba ana efo elemba po efasite eza nano makasi omoni eza nano makasi faut toka moi 10 minutes comme ça na ya kotamiza yango nakei na kokitala mpe kokitia jus na ngai mpona kosala kotia sucre na ngai na moto kokaramelize ndenge kokaramelize te koya ndenge tobengi parce que nakoki ndenge natokisi mwa jus na ngai nakoki kotia sucre ya pamba bongo te parce que ekofermente alors mpona kosala mélange ya jus na nga nakotokisa na kotia mai na moto natie sukali ere kotoka nde nakoya kosala mélange na jus na nga yo moko ozomona ndenge ezali kotoka ndenge nakei na kokitisa na jus susu nalambaka toujours na mesure na jus 1600 ml ya mai ya moto allez na jus sukali na ngai po etoka ya kosangisa yango na jus na nga ezali sakombi mibale na verre nazali kotia nakotia na nyonso te atozo balinga sukali susu mingi te nazali kotia katikati ce qui fait que nakomoni nde ezali nasimbi na katikati nazali kotia sakombi moko nanu na demi verre motu oyo akolinga sukali ebele akobakisa ngai nazali kosala sukali nakotia sukali moke mpona lolenge bato ebele bakomi kobanga sukali mpona koboya onoma sukali ezali kopesa badiabete mais epesaka plus diabete te sukali esaka bato nde monene awa nazongeli sikoyo marakuja na ngai bino moko bomoni marakuja na ngai yango oyo nakei kozwa jus na nga natie yango mpona kotamize yango po bomoni ndenge yango etoki nazali na passoire na nga nakotia nano ekotia mpe marakuja na ngai na kati ya jus na nga sikoyo na baloli yoka suki ake sikoyo nakotamize
Passoire na ezali munene. Lokola ezali moto, yana nazali kobalola ngo na lutu. Omoni ete nazali kofina mwa anana na ngai pona extraire jus oyo ezali na kati ya misuni ya ngai anana na ngai. Omoni ekopesa mwa jus na kilo kozala mwa kilo esala feno na benga on peut multiplier pour na tie déjà fruit misato na tie bon ndako benga e gingembre tangawisi ezali fruit mais ezali épice na biso nde tosangisi na ba fruit na biso po ba ezali ba épice mususu oyo e comme ça biso que non to sala nango pe moi jus 1600 litres ya mai na sukai na ngai ezali kotoka na kobakisa mwa mai mususu ngotala pe na ndenge sukai na biso oyo tosali na moto ezali kotoka na kobakisa mai kuna pona kosa toujours na mai ya kotokisa abakisi 1600 yo ya ota modi sukai na biso ndenge ezali kotoka abakisi so 1600 mususu pona na ya kobakisa kote ya nini ya jus na biso esengeli tosala yango na propriété nyonso te nakosimba yango te nasala yango kaka ndenge esengeli. Namoni ke nesili nakokende nasangisa nanu nongoli nanu moni ndenge ezali kilo sikoyo nana sisi kofiltre ya suka te nake nakona bakisa sukali na ngai bino moko moni mai ya suka na ndenge etoki tokende kosala mélange kobalola na ndenge natokisi sukali na nga jus na ngai oyo nakoconserve ekoki kovanda na frigo ata elaibu me ekoki kovanda na frigo ata otie sanza mobimba ekovanda nango parce que ezali lokosito ndenge eza moto boye nakotia yango na flacon natie mbala moko na bamilangi oyo batekelaka yango na basupermarché pamo nde eza moto boye nasesali stérilisation mbala moko ekovanda nango kopema ekobe esala ngai te ekosala ekobeba te nakesi oyo nakotamize ya suka mpona kolongola badeshe oyo ezali na kati omoni natie tami na ngai omoni akolongola badeshe mpo natikala kaka na jus léger omoni nazali kolongola batangawisi ya mike oyo elekaki na tami ya liboso ya monene nasimbi na misapi na ngai ekoti na kati te nazali kotamiza nazali kobalola bomoni ndenge nazali koextraire jus na ngai bien nazali kobalola mpona korécupere bajus kotika badeshe na tami nazali kobalola yango na presse jus na ngai ke kobimisa mpona kolongola yango moni filtrage nango ezali kolese kofiltre ata salite moke te naseki bino ndako bomoni bamadusikami na ngai ndenge ezali tokei awa okomona sikoyo ke jus na ngai salite ata moko te ezali alors fait besoin na ngai ekomi prêt kasi nakomi na suka ya fait maison na ngai totiango na bavere mpo mama bebi ameka nanu parce que ye alela na monoko ya mboka te mpo ezali pilipili ezali pilipili akanga motema tolobi kende tokobanda komela awa bino moko bomoni couleur coloration ya jus na ngai nakoki kokende na kotia kotonisele mwa vert soki azali na makasi ya komela bomoni ke bino moko bomoni naso mama baby yo moko otali nazali kotala ngo ndenge ezali kobimisa milinga
Tangawisi oyo ezali tolobi eloko ezali anti-inflammatoire ezali geno baye bazali na babokolo ya kosa lokola bato ba rhumatisme yo ezali kobela ba rhumatisme banini mais soki omeli tangawisi ezali kosunga na kosalisa ba rhumatisme tangawisi oyo pona ba papa nazali koloba pona ba papa tangawisi na biso ezali apéritif ezali kopesa baye bazali na baliaka bien te bazali na mikakatano ya kolia atombeli bino bosunga biso tokende na musalo liboso pe toya na bamabota na bino mpona kopesa bino boboya biloko ezali kouta na mboka bapame tosala na bon ale na tondi bino botondi na banzi ete bosili kolanda mama José Kabemba na J Tangawisi na moko na bino asili kolanda lolenge nini bakoki kosala J yango ngai po na bino na banzi ete tokomona na mbala ya sima na pesi ba balandi ya Congo check ba mbote belé na pesi boss na ngai Sibu Tombo mbote belé na pesi cameraman na biso pe ba mbote na ye ya ebele ngawa bino bebi bakampa ba nyonso bazana na posa ko banda ko yeba ndenge nini balambaka bilubu oyo botalaka na kati ya cuisine africain et puis bokobenga numéro na biso bakocha wana bokobanda kobenga pe bokokuta na ilongo na ngai na koyeba ndeni na ko expliquer bino na ba comprendre kite na ko la kisalo lenge nini balambaki bilubu na biso botika la malamu na bolandi ya Congo check Congo check TV Yasiba Mutombo Congo check TV Yasiba Mutombo Inanyese na Congo check mama Yasiba Mutombo